Journée mondiale ya malade ezali journée oyo et sengi solidarité entre bato bakobela na bao bakobela te parce que malade est affecté ka mutu nyonso parce que soko lelo yo beli atanga na beli te quelque part tango nazo dépenser je suis quelque part aussi affecté. Alors c'est une journée où l'église à travers les thèmes, vous n'avez qu'un seul maître et vous êtes tous des frères. Et dire na tango ya maladie et sengi tous à la soudé pour na soutenir baoyo bazana pasi. Na ba mikolo yo le constat est que ba famille belé ya ba maladie bazana moyenneté ya ko soigner bandeko na bango. Toujours constater que ba indigent ba komi ebelé. Et puis, il n'y a pas de système de sécurité sociale qui essaie d'aider les malades qui n'ont pas de moyens. Parce que solidarité et égalité. Moutouna Moutaza obligé à se prendre soin yemoko avec sa poche qui est généralement maigre. Donc, il y a un autre senga, tout me ka développer un système de cotisation sociale. Oyo ke banda ko soutenir batu tango baza maladi parce que mutu tango baza maladi aokoka koluka lisu mbongo te esenga toza na mwa solidarité pour ta koyeba ko soutenir bandeko ba o souffrir pour na ko meka ko diminuer ba nombre ba indigent na kata bopito pour na ko éviter que toza na ba malade ya lolenge wana ebele yango tarif ya hôpital Saint-Joseph toluka to chango na C makasi par rapport ya ba hôpitaux mususu. Étant donné que le niveau de la population, il y a revenu à la population, il y a un makasi. Et tout prix de population, la grande majorité, kota na kati ya système de santé wanate. Né yango fondateur ya hôpital qui est le cardinal Malula de Rez Mémoire. Asenga ke tochaka ba tarif ya C pona komeka ko soutenir ba congolais au bazana kati ya pasi. Et puis un hôpital est destiné d'abord pour les communes environnantes de l'hôpital qui sont des communes pauvres. Na likambo wana ndenge na lobi quand on dit qu'on doit soin eza droit ya mutu nyonso, ça veut dire qu'il faut que l'on mobilise les moyens parce que pour muta kota na kata droit na esengi ba ki sezala et sengi ma examen ya rosala ezala c'est-à-dire qu'il faut quelque part organisme moko to ONG moko emeka ko futa yango parce que ceux qui tobito sala ka sont fele boye hôpital peke koya à un moment donné même ba na muki wana ba esika ko se soigner le sauté. Donc il fallait, c'est pourquoi j'appelle encore na une forme de solidarité pour na ba pays ya mindelo okutu bato ba na mbongo solidarité ezali ba tchaka ba mbongo ensemble pour na koyeba ke soki muninga beli ba puiser na kesu wana pour na omeka ko soigner muto asa na kati ya pasi parce que ba yebike tango beli mboma koki ko koma na suka pour ekoka ko soigner yo soki solidarité ezali eko sunga bandeko po base soignaka na tango pasi muto azo souffrir et sengi ke munganga ayambaye na maloba malamu po ameka ko apaiser esprit na ye parce que sinon à la souffrance physique okoya ko bakisa souffrance morale et ça la malamu te po na guérison ya maladie na yo yango moni na déontologie ya biso ya minganga. Et ça la rappelle un soutien psychologique que senga tout ça et pas ma maladie. Donc munganga solo à cause de maloba mabe et pas la maladie parce que ça va retarder voire empêcher sa guérison. Et ça la peut que confiance entre eux na malade et diminuer. Peut-être peut même hôpital en ko kanga parce que ba malade ba okuka koya kesika ya bongote na ozongela ka lilobo tolobike esengi tozala solidaire ba société moderne nyonso oyo ba soignera ba malade na bango bien baza na forme mo ya solidarité
o ba créa na système moko ya ba assurance maladie pona komeka kosunga ka bandeko na tango ya pasi soki to ke na direction wana te eza interpellation pona l'état pona population nyonso to koma okota na ba système assurance po to meka kosungana na tango ya pasi